ngana la kisi bango mobali nanga ba la kisa ba la kisa te pour mobali na mbali ba bien te mbali na mobali nanga R9 l'imbattable comme on est Yannick Bouendo Apama Yannick Bouendo Apama mobali nanga yi mama bango yebi nga papa bango yebi mobali nanga papa et maman un bon dimanche. Un bon dimanche quand on y va. Boubangati, essaye Nalinga yanga. On allait tout le temps yanga. On y a yo. Tout le temps. Un bon dimanche. Tout le monde. Dis un bon dimanche à Vieux Zoron bien la salle. Le Vieux Zoron, bon dimanche là quoi. Donc tellement fatigué. Maintenant c'est bon tout temps. On est ensemble. Oh là la bien est là. Eh non là la bien Mikolo. Na papa. Accompagné. Oh là la bien moko. Encore mbala poto ya bien comme mbala on se fait kitoko ya metio là. Ya boga. Babi yo belinga ya yo. Yo asko ya. Nyo sozana yi. Yanga qu'est-ce que tu wa. Tu na flat. Ah na flat. Nazaki na nayi. Alors, olala ki nayi. Yanga. Nga Alexis mobali nanga nanga ibino bosala ba video otanga ko mobali ngate oyanga Alexis no kiazaya yanga nzambe na mobali nanga bandeko bwa motea mabe yanga ya yomo ataza bébé yanga babio aza mobala batu na Londres problème ça c'est moi c'est na bana moi c'est yo botoli mobala batu aya soka bi moi c'est bimi na tiki ah bon aya mais ce qu'on a qui en a bien. En à London. Merci beaucoup la geste. Au Boussali, il est au Kanaki, il est au Boussali. Mako panaloba. Loba. Yaya eza ko beba soko zangi. Siko za wano kila mmoja. Zabalo kusme. Kinduka. Ta. Ta ta. Ta. Yako fanda. Ta. Je vous invite à mon concert. C'est 26 août 2023 à Londres. J'ai confiance, c'est bien le roi de la forêt. Solo la bien. Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya. Le 26 août Olo, à Londres, la salle Indigo. Yaya, Bayara qu'on sait jamais. Loketu lo salama, moyese na loketu. Blocadena, je vous aime beaucoup. Allez, communiquez. Communiquez. Bloquez Cadena. Balobi, tous à la wana, tout pour la culture. Le 26 août, concert les Anna. Okutanana. Comme aussi la caca. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Moni Sigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous tous, vous êtes tellement nombreux à nous suivre ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à vos abonnés fidèles et bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na biso et ça la biso énormément bien vraiment. Par reproche na bino yango ça la gete mais ka robongisa musala comme il faut. Merci déjà à bateau ba robenga biso bateau ba pesa ba reproche na bango pe ba remarque et ça va vraiment bien yango ça la gete améliorer to bongisa. Comment Européen Sabino d'information il y a frais et puis na aussi. Merci vraiment la bateau va soutenir Arabiso de près et de loin. Je pense que Lelo Naza Ngamoroté, Naza na Manique de John, la reine de l'internet, maman qui pas vita avec qui est vraiment reçoit tout sauf rien autres actualités peur aux amis placés et pour répondre à la question na biso nyonso pour benga tellement ébélé. Merci na bateau va soutenir Arabiso de près et de loin. Merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la benga maman sociale Dada Ulungu, merci pour tout na Suisse wana moroté Dada Ulungu. Un bon séjour aussi na Dubaï à maman Karine Biansaka motema Raouli Tono voyage malamu précisément na Dubaï, c'est-à-dire que muta aussi France à qui se détendre na Dubaï quoi. Maman Karine Biansaka motema Raouli Tono. Merci aussi à Divine Matondo. La diva Wetu, Divine Matondo à côté la biso Siko et puis aussi à Laurent Lorenzo na dribbler na Irlande wana motema ya El Chanto. Merci aussi à l'international Rachidi Assoumani monstre ya ballon depuis Luanda à côté la biso Siko l'international Rachidi Assoumani Richard Tessa derrière la caméra sur aux amis moral nanga au fond la biso et ça là vraiment bien. Là j'ai dit déjà bonjour à Manique de John, la reine de l'internet. Bonjour Kérit. Bonne santé maman qui pas vite. Naza bien. Ah niveau bazo lukayo Manique. La moulu. La moulu eh. Warabena mosa bolingo. La linga makasi. Susu yanga. Wana yanga. Na défiété yanga. Ce sont des choses hein. Ah bon. Yanga vraiment. Bon ça admit TikTok. Moi à kolembate. Ba goûter laisser. Oh. Eh ba sundo la bino. Eh ça mon na to la mobile kitoko bomoni. Bomoni yango eh. Na ba ki oya kenda to la kana libala te mais oya libala a oya ye wana. Ah bon. Manique, je pense que tu recommandes wana. On va sur les tellement belé pour battre Rosella yonde Rosella. Battre benga tellement belé mais Kéri to moni makamba boy. Ti siko to zo mona Manique tellement ça bino boza la calme nazala Manique. De John à Rolanda Biso Sikoyo. Manique de John. Boni, moi, et Roleka comment? Moi, et Zoleka bien. On dit déjà que non, Rafik, Madjabou Rafik, Abandi a sélectionné. Bon, on a une image. La prochaine fois, on a une image. On a de 10 ans à 17 ans. On a Bana Bazako Yemba. Bana Bazako Yemba. Bazako adoré Nzambe. En tout cas, félicitations vraiment. En tout cas, que l'Éternel des armées bénisse le pasteur Roy Bondo et sa femme. Bah, idée à boyer vraiment. Boya souko combattre. Boya na zawadi ambalo à bébé. Pas bien boya na zawadi kaka. Zawadi bébé. Eh ben oui parce que bah quand na zawadi na talent. Bah ya na zawadi à bébé. Pour ba déstabiliser kaba. Et Ramsey na pression Kérit. Et Ramsey azaya biso. OK. Azaya na clan nanga. Sur les sauts que non, sur la prison, tu les as grâce à Eramoto. Pour ça, en tout cas, je m'excuse beaucoup.
eloko totalaki image totalaki Kerit tant Kerit Alexinga Kerit balakisaki image ya montage donc ils ont mis mon nom pour pas déstabiliser monter ma montre akabola tango Kerit ake kota la vraie image c'était déjà trop tard et l'émission a été déjà passée en tout cas Tigre de Falcao excuse-moi je te demande pardon de tout mon cœur je me connais attends l'émission na daolo banalinga ko mingi oyebi na place na tchako na motema nanga en tout cas il y a un malentendu en tout cas limbi ça vraiment nzokande image oye pasaki na batindela ke ya otindela nzokande otangaki na okombo na ngai te en tout cas je regrette beaucoup na ba dire nanga limbi ça mais na bité manike majabu graphique moto egoya nango lelo po ce qui est vrai na kosote lelo na ba stati ya batu tout na ville ya Kinshasa presque batu tout nga eba na bango na zomona ka ba ocha ba stati ya majabu rafiki na yebisi wana ezali eloko mususu eza majabu rafiki na le 27 juillet 2024 concert ezaka moko mais na bité manike pour la majabu rafiki est-ce que ba clôturer déjà ou soit na page cha vidéo ya mwana ata na compte TikTok ya majabu cha vidéo ya mwana comment adresse na numéro ba obenga yo mwana aye asal ba ye ba obenga ba mwana mwana à vivre chanter ça donc ba parents mwana na talent ko bomena ndakuté arrêtez d'écouter les leçons dit botika koyoka ba leçon dio déjà kabala mabe bandi campagne ya mabe bandi botinda bana te baboma kabatu yaya bato bafana na ndako bakufa te bola kisa batu combien déjà pasteur Roy Bondo sa bomi na mboka o botika ko déstabiliser tala ba parents nga mwana na nga zakuna ana zakuna pesa mwana chance eza na ba avantage ebele ba foot la mwana classe yaya mwana déjà ba foot so ba retenir mwana ba ozoye abandoke de classe a ozonga ba voyage très bien ba tolingi to représenter que non biso tozali ba israélites biso to adora kanzambe ko le Afrique mobimba très bien siko to la kisaki mikolo et réussite to la ndola sabana na biso mike ba yembaka bo bandi ko ba contre molema ba jara bateau ba lingite Congo evolo en tout cas la maman de Miss Niagero. En tout cas, papa Fachi Béton, il faut que nous bananons ko sukola mitema ya bato. Ozana musala, mboko ave bonga faut bato na baso. Congolais comment kozana motema mabebo. Majabu na yebiso majabu rafiki ezali eloko moko oyo il faut to tsango maboko. Po bana ba yeko yembela nzambe. Ole bana bakene ko bina mutakala ba bengi mama yembela nzambe ba pesi bango chance nani asasala concours ya banze nzambe na mboka o ezalate mutali boso en plus na ba norme na ba qualité wana non ezalate félicitations vraiment et puis sécurité ça makasi protection eza makasi voilà pour na pesa mwana no chance ya kolanda batute na majabu rafiki mwana bongaka ba parents mutu baliaka si nga ana nga a gagner ya imba kitoko ba talent ka jebi kilikili nga na tala ba vidéo wana na bible mwana na cette année mwana zo yemba mwana mukie majabu rafiki félicitations batika bino vraiment on bon rumela na sengi ba édition oyo ezala plusieurs non yo kan ta mwana ya 10 ans oyembela okinzo to malili obi mwana babomba ke na ndako pona nini on a vu à l'époque to ala na ba bébé souza autant ta mwa mukie zo yemba o ka ba char de poule OK basé belé batunde ya ko orienter bango bazate c'est comme batie ba propre moyen na bango sans aide ya l'état sans aide ya batie ba propre moyen na bango en tout cas les couples bondo soyez bénis ah bon voilà pour na bote na bino nyonso bisika bozali na nzela ya bilili oyo tobeta mwa lisolo moke ya oyo etali milulu minene oyo babengi na lopoto plus grand salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Salon de l'emploi et entrepreneuriat ezali milulu minene oyo ebongisami na entreprise ya kombo groupe héritage investissement na nsima ya programme nango initiative emploi pour tous. Ezali esika oyo ebongisami mpona kokutanisa bino na basosiete oyo eza kozwa bato na misala. Esalami mpona kopesa biyano na mituna oyo etali makambo ya misala na mboka. Milulu oyo etali bato nyonso baye basalaka pe mingi na bato oyo bazali koluka misala.
milulu oyo tobengi salon de l'emploi et kosala mamokolo ya le 1er kino le 3 septembre na Université Académie des Beaux-Arts. Pour na kozwa biyano oyo etali salon de l'emploi pe ya entrepreneuriat, bokoki kokomela biso na nzela ya Facebook, TikTok, Twitter pe Instagram. Tokobenga biso na numéro oyo ezali kobima na se ya etando ike na bino. Initiative Emploi pour tous, libakuma lamu mpona biso nyonso. Pour le 24 2024 et le 27 2024 juillet, Pasteur Mike Kalambaye, Stade des Martyrs, na habité Maniké de John, message de clé au rossin à la barre. Sali Nzambe, ba mourir à la bonne musique, ba Nzambe tout yambo kana biso. On a collègue ça que on a problème te chaque ba ça ba betel ça la culte moko chaque matin. Na côté na biso. Na kendara culte wana. Église za Nzambe, église za yote. Avant le bote ma betel ça déjà mbi ça déjà betel. Biloko sala kaka ndamone pasteur nani Marcelo azo bali kama koloma maka est-ce que pasteur okoza fanatique ya équipe moko oya ko betela baba bandimi na cher non pasteur Marcelo kondana ki ambo bali ngayo mwana ke manike na linga ka ete manike ndeza wana adora kama ikalamba isiko Marcelo alobi yango te pasteur Mike Kalamba akene ko tala fali na cher te akena tala fali na ndako na yo zo ko inviter musicien na cher au PC Bible. État d'esprit. Église za Nzambe za yote, je suis désolé pasteur. Toko zalawana pona ko bundisa bato ba bundisa Yesu. Ngana théologien te omoni biso to za bato toko te en esprit. Parce que avant que les apôtres ba kene côté ba zela ki esprit saint. Likolo ya ba pasteur et mêlé ba bato mêlé ba linga soko sambela te. Na finga rabino te awa ba musicien nyonso yo sola na bango te yo poni kaye mwana yo a pasteur mwana mbale ba uta ko swana na eti wa banda sala pa na yo limbisa eti oya yemba nzemwe pa na yo yo limbisa eti benga ye limbisa ye ebela bato yo so ba mission ya chrétien yo sola na bango te kaka mission mokili nde yo komi ko ya na église ya tonga eza ya Nzambe ko beta mais esa lo neni manike tangu toyebi ke pasteur azana ba conflit mususu na bato pe basela Nzambe mais azowela kubongisa no na ba païen tandis que na ba frère oyaye propre o basela des gens colonants ba bongisi te kasi Bible elobi na suka na fin de temps toyeba bango na lolenge na bango kasi ah bon on dirait comme moi au Tchekoto tozongisi koto tomoni fali pour pana Mike Kalamba to la muki tomoni pe koto musicien ki fali ba pasteur Mike akenota la fali na ndako na église te nous to combattre na bati kokota makambu ya libanda na église église eza ya Nzambe arrêtez de mélanger l'église de Dieu avec des choses de dehors très bien abenga ke na ndako na GB atika obenge ne tonga ya Nzambe est-ce que so papa mbi azaka ngandi mama je pense pas pasteur Kansanga pourquoi vous en promenez yeso nani kerito moninga ngai note na mboka o note na mboka o pona na eloko Nzambe pona yebi Nzambe na lolenge na un jour te ma liboso cher un jour te na terre déjà mutu bongola motema na te aka voyage te na te ya libala te na te aka bozwi te na te aka mutu bongola motema po kala te Yesu azoya eloko ba te ya église te yango wana est-ce que bato basambela so yoki ka libala oyoki mutu sambela po mais so babika sambela po na mboka nie prière ekiti ok nga na sambela même po na ba locataire na biso ok nga chaque juillet na sambela po na mboka nalata keloko litoi te nalata keloko te eloko te verni te eloko te
chaque tongo na kendaka na zamba na otambola makolo ngulu na osengela bolamu ya mboka. Très bien. Bafuta angelo te na sala ngona volonté. Ba passer boti côté ya non voyage. Boti côté ya prospérité. Pour David azwa mbongo bateyaka yango te nzamba pesaka yango ya opesa. Bote ya bato babongo la motema. Le royaume de cieux appartient aux enfants. Mouta comme la motema le quoi moi na mukie. Très bien. Jésus revient bientôt. Botika côté ya visa eza banalité. So za na mbongo bate ya ba visa kana mboka na biso. Congolais ngambu so te visa oseka. Parce que pour ça pamba et pas na bango. Un Ivoirien sauté voyage au Sekayo, au libala au Sekayo. Soit Lukango Ruzwana. Oh, quand Lukango te zara na wana. Na facilité. Bozo te ya fufu. O sambela po nzamba peso fufu yo. Et ça la kate bote ya batu babongo la motema. Soki na mboka bato babongoli motema mboka anesaka po parce que nzamba atalaka motema soki ya mboka topesa fachi pasi mboka po bato motema mabe baleke belé na mboka toleke belé jalousie mal placé les gens sont malsains na michenga mona kati mona na milongoli toleki motema mabe ba pasteur botika côté ya voyage na libala botika côté ya bozui botika côté ya bandako ba mariage bote ya batu ba bongo la motema. Jésus revient bientôt, enlèvement caractère de salama Congo ko kende te bote ya batu ba bongo la motema. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, Dieu est là. Mais là où il y a les divisions, là où il y a la guerre, Dieu n'est pas là. Manik Dicho. Na linga kayo mingi ozande konanga musaka ta okotela anga mais pasteur azoyemba pétage. Ah pasteur ayoyembela bedashu. Baba ndonga yembela nzambe, pasteur de laisse yembela bedashu. Le monde à l'envers. Et loko na linga ka pasteur Denis Lesi pour ateyaka bato ba bongo la motema. À ça que mission toujours na Bible. Yo pasteur oso tourner mission sans Bible, sans verset biblique. Non jugé té. Ne jugez point. Non jugé té. Mboka na biso eza na karma ya makasi po bakoko na biso basala mingi bonganga. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Bakoko na biso basalela mingi babenga ngoni bangunza banani. Même s'ils adoraient le créateur, mais ils parlaient plus de kokende kotalisa basalela bikeko mingi basana keko mona suka ndako kuna ayaka obwaka mbongo ayaka obwaka boye. Alors mboka avec bonga il faut to senga pardon. Il faut d'abord to longola kilo wana banani ba osala ngo biso kati fachite biso parce que mboka eza kilo spirituellement Congo eza kilo po bonga ya pa alors to senga ezo senga service spirituel ya makati. Alors service spirituel wana ezaka moko motema. Pour basana nzambo bazo kamba biso bango moko bazo changer te. Bazo changer te. Nini concert ya pasteur Mike Kalamba il y a des basali na nzambo. Bazo combattre ngo. Bazo combattre ngo. Balingi abeta te. Or que concert wana ba ko adorer nzambe nzamba okitsa mawa. Jericho ekoya na adoration. Olingi évolution muninga. Olingi évolution muninga te. Mais ce qu'est l'église. Bonne nzamba pe son voyage. Après ça olibala eza réalité mutifwa bala mutifwa bota. Mutifwa voyager et loko bat bala ramingi te a situation ya mboka. Côté finance. Côté finance. Zilande facha otongela so ba ezina wa. De ba otongela so babilanga. Au moins de mabale comme joba a. Et puis de deux, batu babala ndeni. Bazo senga libala $30,000. Moi no ba utai ko bala ya métis na tanga na ko papa banga za ministre ba yo kangsanga na bona ba problème. Ayela papa na ya enveloppe ya $50,000. Na bali mwana na 50. Bon mona ki on le fund. Bo ya tinga te. Ngai ba bala ngai na 1000 francs. Maniké. Oui mon bala nga cha 1000 francs na enveloppe. 1000 francs ba bali. Ba bala nga na 1000 francs. Ya mukete. Te za muke. Ya muke makasi pona ke libala. Ah, alors on attend kala babala na mungwa. Maniké pour 1000 francs.
Même Manique de John, si on peut ça conseil moi surtout pour la scène Nzambo bazabité mamabe envers les autres. Yango to solo basoki Nzambe asaka na bampaka. Na pasi na bango bayelaki Nzambe alobaki bampaka baba même to sam. Tango zo sambela oza motema mabe le sambo ekoma te. Yango na zo bato tika jalousie. Monter la publication pas na scène sur mobile bato so okeninga motema. Ozo sela nga siko TikTok ba boyanga te. Ok, il fallait pas séper là. Ah, Manique a la mobilité, Manique félicitations, rien. C'est moi qui a accueilli et pas fallu pour APC qui signe notre de sa martyr. Dans la idée. Donc. Mais bon, ce qu'on t'en parle, il fallait na Moïse Moïse qui n'a pas fallu. Pour Moïse peut ayamba artiste. Moïse puis il fallait écouter Moïse. Non, Moïse a changé, il fallait face. À comment son pasteur tel niveau ya motema mabe bozo la bandimi que non pas église on église za kana rando c'est comme beauté ya bandimi nini très bien beauté ya bandimi nini que mo solo la kate ba meilleur ami mais bozo telema na cher bible lobi avant oya na église kende ko bongisa na muninga siko tangu hotel makana cher obwakela muninga bambwakela so pasteur Roy Bonda saka mosel na ntamete da boya mwasine akosela mama bat makam mosel na nzambe yaya changer changer nalinga ko mingi changer ah bon atindela Kalambai zawadi atindela penyela boya libala atindela Kalambai na nini ekongam na memaki muninga donc azote makambo ya banda côté ongam na memai muninga na memie kuna et pas moi simo kalingami aba siko est-ce que Jean ezakate Paul ezakate est-ce que makambo na ko betali biso soki batio litoi na moi c'est tali biso na nini pourtant obane ko lala mwana na métis obetela biso lisolo te so ya ko betela biso pasteur Mike Kalambai a sala makambo nyonso oba pasteur basala abala abota adivorça adivorça te moi c'est aboya ye aboya ye ya divorça na été libosanta moi sinde aboya ye mais yo comment tu n'as est-ce que yeso abalaka yo za yesu te nazo critiquer yo te nazo mona etonga ezoke mabe ozo bampaka na église okoma ko défé bango fanisa bango na kiti obotela pouvoir ba pakola mafuta te mukolo bango oindre ba ti ba soda libanda bato nyonso basala na tata na yo obenga na bango oza modi na église so na kendaka kiti matinale po eza église ya Nzambe. Alors, bon Luca oyeba ndenge nini o se comporter. Omali ba jeep wana, lo lendo wana. Bakanga wana makambo ya Grégoire awa, muninga andimela amemela yo. Mais okoma ko combattre muninga bo, otindela eti zawadi. Pona nini tangu yo ba ozo sa ba bêtise makambo zo kwelo muninga bomba kyo na sama peka. Mais yo makambo kuto sa muninga eza makambo lokuta. À cause de la moninga makambo. Pasteur Azokosa. Bozaki bien a fali. Au quand c'est fallait ennemi pour Azo sur sa main. Il y a un Mike Boé là car Nini ma meilleur ami. Moninga sala tout à éviter yo mais yo la saka ke non yondole kinga silowe ngai boye basela nga balinga kanga ngai yaya église Nzambe. Nga so pour ensemble na Bethel na eloko to boya nga Bethel ya Bethel silo ya silo. Pourquoi kofinga Messi Koko est-ce qu'il y a tina est-ce que to kana posa nango wana cher oui ça a va beta masola bale na cher ah so mais c'est dans mais c'est na nini na Barcelone acha Real bi mama ya kufaka Koko wana est-ce que Nzambe ya bote mikolo ba pasteur nyonso na pesi bino conseil bote ba to bongola malo ba bongola motema. Jésus revient bientôt. Apprenez aux gens d'avoir peur de faire le péché. Vie à l'issoume, papa Herbi, qui m'a l'issoume. Pour monter l'issoume au royaume des cieux. Si.
mboka o bato motema mabe mboka ne bonga te yango président Fachi aza na problème sérieux Chimé Lopez motema mabe za na congolais il faut tout que l'on commence la preuve est que botala publication na pesi mobali nanga bis et quoi prince yo abe moment ni prince atulinga maka mobali pa yebi ayebi wana papa ayebi a papa te a tonton a mobali papa zara moko maman zara moko o ba tika zara ba tonton na ba tantine mobali ya mama tonton tantine papa zaka moko maman zaka o ne so ba tika zara ba tonton na ba tantine voilà manike vidéo oyo loko oyo na lisolo to évolue kaka vidéo ningi sur réseaux sociaux manike na mobile parce que ça na ba bis vidéo c'est comme manike za vierge na vite ba te belé eza ko étonner ba que c'est la ba live na TikTok des jalousie mobile nanga de kitoko oh mobile nanga boga mignon ba nti matewa ba ndima na bango te ngana la kisi bango mobile nanga ba laksa te pour mobile na mbele bango ba bien te mbele mobile nanga R9 l'imbattable comme on est Yannick Bouendo Apama Yannick Bouendo Apama mobile nangai mama bango yebinga papa bango yebi mobile nanga na lingai na poto te azara na kishasa akenda kango akenda ka Bretagne na Londres nde aumeli yango na lingai ki mobila na lingai ki pete zaka amour pe akala na yeko zongela o ezaki scandale o na baki na lakela ki na la kala libala te et puis na ko inda na ba check pe photo na ken ba okamo Yannick o mati ba journaliste Yannick te on a toujours zana kuna na kitambo e pa docteur Hakim azaka ntoto mike akomine munene beauté baxé beauté encore poto mignon garçon lèvres rose on la bien elanga oh Richard a bien elanga ya goreti elanga oh là la bien elanga et non là la bien mikolo na papa accompagné on la bien moko encore mbala poto ya bien comme mbala on se fait kitoko ya metio ya boga babi yo belinga ya yo asko ya nyonso zala yanga totiki na flat na flat nazaki na naye alors olalaki naye yanga olamiki naye mais na bitango mona ba live oyo salama wana ke manike ezolobela namone Laura Chou posta ki yango na nini Laura Chou soka posta azoba parce que Laura Chou camarade ne R9 wana mobali nanga na camarade Laura Chou makasi oui tant on a film Laura Chou yo peno ko loba na Yannick bo moteur mabe yanga ya yo moko ataza bébé yanga babio aza mobala batu na Londres problème ça c'est moi na bana yo botoli mobala batu soka bi moi sina bimi na tiki bon aya mais ce qu'on a bateau bazo telemela yo bateau baza contre yo na ebité est-ce que maninga goza la mobilité moi je vis pas au regard des autres na vie par rapport na batute je mène ma vie comme je l'entends na banga nzambe na lolenge nanga na yibara te na sala kindumba te na boma te même na makanisi na tonga te na lula te ndozo mona nga yo kuto tama yebinga na lula te na silika kaso na sina lobi Kerit boy esili wana ezate que no Richard aye na komo ba Richard Kerit na moi mabe Kerit mbongat bongo te so na za na problème mutu na olobani en face na bomba bat na motema na ngati yanga bobanda kala mani tobanda kala banda ko na poto wanda solo bien sûr bon et bon voyage à Liboso Londres nda umeli akenda Angola bagaso Angola ba yebi pour moi na vidéo ya sali oyebisi après ça avait zoro mabia la zoro yebi ba yeba niko o to saka o na kangisa avait zoro na bon to saka na yes c'est que na Londres pe wanda kutana ba wana fait zoro te na Londres ba kutana fait zoro te lui fréquente en Europe il a plus fréquenté des blancs bon parce que amulata amulata maman na aza portugais mais idée na bino ezani ni projet zani lobby libala lobby ko bala na ko ensemble soit tes arara bo sala tous à l'ensemble bon il venait à vina tous ensemble na nzambe atie biso maboko na passer na reste à vina bon na passer ya roi linga passer na reste à vina kasi Kerit yo oyebi Yannick beta bachela nga poison
oyebi mutu oyo atretanga na poison yeti te bolingo ezali omoni oyo na banda kosumbala bilamba na asukola ngai yeti yozokamisa ngai yozobosana Yannick mpona monene malele baokamwa Yannick Richard tozokende pa nani babengaki na moto ya jibe komani nani Mosaka te Roger Ngandu tozala banda ozala nani mutu nyonso ayebi ye ezokamisa bango nini même mura ayebi ye mura soki azoréagir bongo ndeni soki ayebi zuwa bato ya zuwa aokelanga zuwa baokelanga nini zuwa mbana kitoko bogar yo ekoti bogar tomoni ete garçon ngo elenge bafavori akata ineti yo bo na monene kani kitoko abouge mpe na mboka ya l'imbattable mobala kitoko na ora ebele akutani na mani le roi est là kaya yo eyi aza yanga nalakisi bino ye boya omeka te nalakisi ye kasi so nalakisi ye azwa o te azwa te nefa azwa te aolinga ta toye na mbongo aolinga te nga natie pa te toa na même état d'esprit totambolaka na vision moko toa na même vision nefa azalaki so osayelinga osayelinga video ofinginga asala fimbo na fimbo aza quel bimisa ba archive whisky osayelinga video tosala promotion ya laisse-moi t'aimer ya prince ye mutu asala yango te moto bolingwa yaya bana nanga babengaki tonton nef dans la famille bayebi yaya bayebi ye la mito entre les deux familles eyebani kuna bayebi kaba bayebi manike mboka eza mboka zuwa bali komona te moto azwa basepeli te ya kitoko nde ozwa ya bongo ozwiwa ya boga ya kitoko ya mbongo na poche na mokanda lisusu po to mpe pai kozo ezalaka pasi elango na malili kitoko gratesa elango na malili kitoko manike na balèvre sensuelle bazwi wapi azongeli balèvre sensuelle mama na ngai ye manike nzolala dale bo balèvre sensuelle mama na ngai ye mikolo silobe ezaka moko yanga yaya naolala likolo atola mobelaki mama na ngai ye ya soloki sola poto ya posoki kitoko ya pembe manike za mayele baya botelo papa yanga akonde alulanga yaya wana akaka na ye alingaka nga makasi alinga balo balikambo yanga Maman Karine Biasaka, papa séjour na yo depuis Dubaï. Maman mabala nga iba ya batute wana yanga. Ah bon. Nalakisi bino bobi misaya bino te. Na sabile mi bana bino balinga bino te. Nga nalakisi mobali nga nanga. Bino bosala ba video otanga ko mobali nga te. Oya nga alakisi bino kiaza ya yanga. Nzambe na mobali nga bandeko. Ya motelenga nyawa. Oh dando zaki bongo zaki montemba. Ntemba. Sa mobali na fani nanga. Esi nzambe nga bizong sina mobali nanga. Na meba nzamba yoki pena kolela. Ya ngai. Ya sanga ya yanga. Ya yanga. Et puis ya qualité nini? Ya qualité nini? Maman Karine Biasaka. Problème des années qualité. Quantité te. Qualité nini? Nya seko. Ya yo aza ya qualité nini? Manike na habité na rôle ka boité sans que na tourner loko yo za défenseur aba warrior Manike John. Majigan. Na habité tout le monde a fallu pour pas remporter des trophées. Tu vois ici. Autre chose que des sikoyo. Bon ba kana martyr. Mais à part martyr, na yo ki bazo négocier même date na fali arena ba betaper Salmon na mikili ya poto ba négocier non bon le quoi na mona ka mobali moko za ko adorer moi sine na message
Bébé, tu es le meilleur chanteur de Congo. Je vais faire beaucoup de choses pour toi. Hein? En tout cas, toi, vraiment, quoi adorer moi sinae. C'est qu'on a bis on a bango banani baba vewe. Pour la bango va prouver que non mobile a olula. Azo quoi adorer moi sinae. Combien? Non, comment? Mobile azo quoi adorer moi sinae. Tu es le meilleur chanteur. On va faire des featuring. Tu vas aller de l'avant. Hey! Mobile azo quoi adorer moi sinae. Combien bolingo? Baolia Noko. Oh, moi mobile baolia ndé. Oh, photographe na so Baolia Noko. Oh, maniqué. Photographe na bino azo. Oh, moni nzambe. Kamba to sala on kuku. Ba misi ba on poissat. Bo finga sus. Baolia Noko. Oh, le Baolia. Pour la featuring. Ya, on m'a bisonné to zaboy. Na to na tona bangoti. Ba on ba kana martyr. Asele ba pour quand nga sengela ki na francophonie. Asengela e mokili mobimba. Mais ça mawa pour bo finga kabiso to la string mais balaxi muto baliaka. Merci. Mais voilà Maniqué de John, merci vraiment surtout le bateau toi disposé qui tombe pour la biso. Merci à Richard Tessa derrière la caméra, merci aussi à maman Karine Biansaka, Motema Raouli Tono, maman Karine Biansaka. Oh, au sommet li papa. Eh ya papa, makemba papa banane plantain. Banane plantain. Pour la papa. Ya papa. C'est que venu aux chéri papa qui tout. Ya ngana lingaka papa. Yangai. Yanga. Ya asane o ya lingi. Biso tozali na silence plus kakipaka kokolo. Arena Kalati. Mais namoni rencontre ya Fali pour pas ken puis en Allemagne na Belgique et sali ondene. Et on a pour ba tebeli ba Fali sur Saraken te a bloqué ken mais moni bango mi balé akay moko très bien. Yango to lobaka biso to vara na biso pona batute. Biso to ya ko sala musala poto linga leader na biso ya solo. So asali mabeto lobi mabasala ki poto linga kaye makasi. Yango azokende pe liboso. Fiston coloqué sa patero. Panzouria! Sous les Kaouka. Sous les Kaouka aussi, futur honorable. Voilà. Babina Banda Toakara. Les Vipailles. Tout bandel derrière les filles. Les Vipailles. Voilà. Oui, papa la mkalia. Papa c'est là. Ah, maniqué. Vous comprenez que tu vas maniquer tembelé mais moi n'a pas une question répondre biso. Ma mère analyste à Congo. Donc nous avons 100 parties pour s'ennuyer. Il se murmure que permettre à Congo s'il vous plaît. Faire rigole à Jésus de Niance. Azo senga accord arena même moi n'a fallu pour on a vu que bino bo lo mikolo bobo il va tout diembe la bino et tout koyoka bo et agozwate bamba lo baka ba projet azwate arena ebisier novembre c'est impossible sora lingi aya na février agozwate parce que muto pas na sima na wana na France ça respecté té munde so sima mandoki oyibaye hein a négligé makasi mutu azobela wana aza respecté te to boya kotanga kombo mais somo kolo ba tanga kombo Fali to au moins dans la PC intro hein to sto makam nyonso ke bobanda ko kotela ba dozara na mino ba voler ozara no moyibi azane moyibi ko banda ko kotela ba na munduki amba boya pe ba français ba boya opese mukanda azara ni moyibi komi ya boye ko azara ni moyibi abanda ko kotela akote abanda ko kotela ba banque ko yiba mbongo ba français ba boya ko pesa mukanda. La France a respecté T. La France a un compte na banque T. Azwa mukanda T. La France a mukanda T. Azwa na compte dans banque T. Un l'autre côté na France. La France a un l'autre T. En France on le respecte même pas parce que il fit un voleur. Merci beaucoup. Voilà. Merci Namatoto Elisosaki Topolo Orlando Bisso. Merci aussi à Dada Oulungu. Merci à Kokolo Moi. Merci vraiment Namatoto Balinga Bisso. Merci Aya Laurent Lorenzo na dribblé na Irlande. Merci aussi à l'international Rachidi Assoumani monstre et à ballon depuis quelque part à Rolanda Bisso Siko et puis aussi à Oscar Maritou les millionnaires en kilote. Merci beaucoup à mon ami Megra Mangwana les banquiers puis aussi à Kalo boutique Pomba et Swag chargé à Moka Molatisi à Congo. Merci aussi à Hervé
Lukusa, un Canadien de plus maintenant au Canada, Hervé Lukusa. Merci aussi à Hervé Gogan Mboko, Moulatisi, à Bière de Lix, Hervé Gogan Mboko, Hervé Gogan Mboko. Merci vraiment à bateau tout à l'Arabiso. Félicitations aussi à bateau tout. Il faut soutenir Félix Oazir quoi monstre Moukoua Bongo malgré au Batouba Roloba, il y a importé Zali Félix Oazir quoi continue histoire. Il y a bateau tout babeta Stade des Martyrs. Et aussi na palmarès bateau babeta Stade des Martyrs tout le monde a Jibem Piana, Kinkester, Kofi Olomide, Weranson, Bébé Chanda et puis aussi Zachary Bababas aussi, les Venza Lampanda. Et puis aussi à Fali Poupa, Ferregola, héritier Watanabe, Torosu qui s'en a Félix Oazir quoi. Opa Monique, il y a Makasi, il y a force, il y a l'énergie. À oser Stade des Martyrs et ça on a pour tout on a besoin il y a repé ça les meilleurs naïe et au ça là vraiment bien. Merci la bateau va biso merci la bateau va soutenir le biso de près de loin naïe éviter ça la marame bello peut-être te lobina noté. Merci aussi à bateau pena ba mona qui réconciliation ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo bateau ba mona qui réconciliation Karine Mokonzi na Yvette Kalombo. Merci na bango balati ki bakoli maturité. Oui, les cas ici et les cas, total à l'élo, total à la future. Merci vraiment à Cynthia Lumira depuis Portland même. Un grand merci à mon bébé Curtis et Chimpi Mwanza, à Roland Davis aussi, Curtis et Chimpi Mwanza. Merci aussi à Angelo Sebouanga, mon ami, et puis aussi à Jason et Makassi, la des Bundes. Sans oublier à l'aide de Latif, mon ami. Merci aussi à Kokoloma, Lumière d'Allemagne. Kokoloma, merci à Maître Gaël Kiziki, le connaisseur en toge. Maître Gaël Kiziki, le connaisseur en toge. Yebisara Lionel et Yoka, Kekirite Chimpi Azalarayabino, le boss Lionel et Yoka, mon ami. Merci aussi à Joyce Lady Lafouine. Joyce Lady Lafouine, c'est-à-dire que moi, je suis Joyce Lady Lafouine, merci aussi à Cynthia Lumira. Merci vraiment à tout les dispositions qui sont pour l'émission. Merci à l'équipe Mobimba ya Africa LNG Télévision. Merci à l'équipe Mobimba ya Africa LNG Télévision. Commençons par notre mentor, archevêque Mike Lokamba, et puis aussi à Richard Antessa derrière la caméra, à Fils Nzouzi, merci à Chadra Kakangaï, merci aussi à Benji Benzema, merci. Naba confort tout, il y a Afrique LNG Télévision, je pense que tout le monde a dit bongo. Au prochain, ni Mero. Merci à Gaël Ntingi Mobutu depuis Istanbul, Gaël Ntingi. Merci à tous les souvenirs qui ont pour la mission, tout le monde a dit bongo. Au prochain numéro. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.